Je me dis que c'est les répétitions, mon ballon à balle, honoré yo, voilà, tissu alliance. Non, 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 non. Moi, c'est ma bé. Moi, comme une souka. Oui, pas de réseau, ça va réseau qui est au bêta qui développe loterie, aux autres qui n'a pas réseau pour déclarer. Au tia réseau pression, abala yo, au réseau calculé, peut-être en anglais, yo maman. Bonsoir chers fidèles internautes, bienvenue dans notre nouveau numéro 100% Star, toujours avec votre humble serviteur Hassan Boumagilov, l'international, toujours sur votre chaîne préférée, Réussite TV, il n'y a pas de déception, toujours Walt, donc nous messana kolobela, nous messana kopé sa actualité par rapport à la vitesse DG, par rapport à makambo, na yebika beaucoup samara mingi, biso ande tozala rapona koloba vérité, biso ande tozala rapona kopesa makambo pour éclaircir ma campagne vitesse DG et un grand merci à toi mon boss Papa Bruno Motonanzambe, pourquoi pas notre maman la patronne maman Christa Pelewe, un grand merci à toi la personne qui est derrière les caméras Isaac Nsambi, un grand merci à toi, un grand merci à Christian Malou notre caméraman, donc un grand merci à toi, un grand merci à toutes mes fans, donc mes fans, fans Nagno son nalela bino fort, donc Bambote de l'Ena Bino, Bambote Nabana tout à Paris, à France, à Belgique, Angleterre. Donc, mais ça n'a toujours que le Bela Lelo, tu peux nous sa actualité pour tout le Bela Nam sujet où tu dis que Etambola Mingi d'Internet, ils ont la baise Nangonga, mais bis ce qu'on peut profiter de la baisité, tu ne peux pas la vérité parce que il reste suivi de la chaîne, il y a vérité pour chaîne, il y a moto. Là, nous avons une histoire vraie où ils ont les cas entre Prophète Joël Barezo na Mama Siara Boyo autour na kombo ya Chimène Boyo, donc Prophète Joël Barezo na Mama Siara Boyo actualité pour ezoleka ya ngonde toye poto lobela parce que biso to lobaka sur to zu ba version o ya bien sur to zu o ya solo ya ngonde na lekal de so TV pona lobela donc na lekar na TV pour na loba bla bla de ba musu ba zoloba non biso to abongote fidèle internaute na yebi que vous a déjà branché, vous a déjà scoté, vous avez scoté verso et solo, pour vous yoka sco G-Love International aligné à l'Obani. Merci Nabino, l'opportunité pour payer saranga, bambote Nabino nyonso partout vous allez. Place bozo la nanga na ba métro, na bandaku, partout vous allez na ba job. Donc, bambote Nabino peut vous allez toujours brancher. Matissa mon volume dans ya téléphone, matissa mon volume et ordinateur pour tout le belasco vérité de tout message pour la vérité. Lelo auto balara moi si pour na kokabwana te. Attaque bat bazolo baba n'importe quoi, bazolo ba tout bazolo ko ba salir réputation ya prophète Joël Barezo. En tout cas, eza passe. Eza passe RIO ozui oyoki na nous likambuté ko lo ba blablati. Parce que ngal lelo pena na ye nous bandé nanu kotake nanu saratola yo ozana po ozo base po ozo actualité obimisa mon internet ba mona ke saratola alobeli eloko moko belo non mais gardez toujours bandi na yo gardez toujours bandi na yo Joël Barezo aza mutu oyo boko sakane tina ba niveau moko parce que ba tout bo tsa ba belo na internet bozo luka bo finga bo ba n'importe quoi bo ridiculiser Joël Barezo. Nous avons Joël Barezo pendant 2 ans ou 3 ans. 3 ans ou 4 ans, 5 ans, nous avons temps. Il y a la pembeni de Joël Barezo. Je connais bien Joël Barezo. Je connais bien de A à Z. Et Joël Barezo a dit G-Love à la Randengeni. Biso to vanda na groupe wana to eba Chimène te. Na benge na komba Chimène parce que combo o bino bozo benela Siara Mboyo eza combo Joël Barezo mtape ça yi. Comme on yanda ko eza Chimène Mboyo. Chimène, wa moi si, baloba ke femme sage bâtit sa maison. Et na ka moi, oza moi si o Joël Barezo bimisi mbongo na ye, abali yo, asali yo pour le Chimène oyebana. Parce que ce Joël Barezo te Chimène yo oyebana te. Yo po Barezo yo ka théâtre yo ka musala. Ba puissance no ba moto no oyo yaki na ngo, ya ngonde yaki ke osala o dominer Joël Barezo. Yo ye ku Barezo, Joël Barezo c'est na prison a ebarote. Autant na groupe akonzo ba bengana yo. Oye na groupe ya nani ya Ismaël ba bengana yo oye na groupe ba réseau oye na ba kisi na yo pour on voter Joël Barezo a bali yo atio na ndako
Côté attaque yo na ndako, attaque yo pour un jour, yo créer les problèmes pour obéir sa réputation à niveau internet. Mais moi je regrette. Je le raison nourrir yo. À la tiso alliance chimène. Au bota de jeux à la moine oyo, oyane na libala, est-ce mobile na balara yo. Au koufela déjà mobile avant papa moana na yo. Au koufela mobile mususu. Libala ba balara ote. Ba DJ nyonso oyo, au courir na bango. Ba bala yo te. Mais je le réseau a pesio valeur. À la Tissot Alliance, honoré yo, comme maman présidente chimène, oyo zaki actrice net ba mayebo, oyo baby si réputation na e, ozaki actrice net ba aubergine, parce que mayebo a sa fille a côté na groupe ya ba réseau depuis 2010. Tozala ba mayebo na groupe ba réseau. Mayebo ba sa ba fille o ba oumeli na ba réseau. Imagine toi 2010, lelo o toi 2022. Hein, talasiko vitesse sango. Chimène, je regrette. Quel que soit le problème, ils ont des mobile ou à balio, ils ont moi si anda quoi, tant que kuta mobile na yo fracas de lit, au coup lukate au sali réputation au niveau internet. Non. Hein, yo lukezo a raison, mais raison be ou créer baise non et sopi au maman. Au père de libala na yo na minute est-ce que aux assire que même famille a ba réseau, ba cordon su yo zonga nanda. Na ko sali réputation ya muto o ba réseau lelo atika nyonso o ezalaki na ndenge ya bandenge o bat bayebaki ba réseau lelo azongela chemin na ye nzela ya nzambe akoma prophète ba réseau. Mais regarde toi comme tu as sali réputation ya mosala na nzambe chemin soi-disant aux maman prophétesse mais boété okoko comme makamuna o boété hein yo za mo sali bala ato kutaki ba réseau azana mayebo ba biso ki ba réseau azana mayebo hôtel no yo koko ko réagir bongo te. Au coucou réagir bon côté parce que façon où yo réagir il y a aucun cas qui n'est pas saratola ozo image au pesa saratola ozo ba doléance o la saratola au salani saratola exposé vino en internet le lo oyo a sa l'émission botala chimène moyo a sa l'émission botala chimène moyo ça pour na ko baby sa réputation na yo yeba que le lo ata ba réseau boyo mobile musu pozo akobanga pas mona que oyo sali jol ba réseau lobi pe o sala su mobile musu et à peu près chimène et à peu près hein ba réseau mobile na yo quel que soit yo monique ba réseau asali mbeba ceux qui yo moni okokosola mobile na yo te kutana na famille ba réseau parce que oza mwasa makangu te oza mwasa balba oza mwasa o ba réseau bala yo atia yo na ndaku hein biso mibali quand même toto ndaraté o ayebi yango te nani. Et en plus, batu o yo o menacé o luko se yo okuta mayebo na groupe. Ba réseau so zena poso bala mayebo, alinga bala mayebo. So zena poso ko bala o yo alinga bala bango, mais abali bango te abali yo chimène. Mututu honora yo et en plus na moment o mayebo za su na groupe ba réseau te grâce na yo chimène. Combien de filles o yo longoli na groupe ba réseau? Combien de filles o yo longoli na groupe ba réseau? Tous à la claire. Yo yaki libala na ba réseau pour na salir réputation ba réseau te yo bi ba réseau ko ta même prison na likam o ya yebate ba publier que ba réseau a viola et les cas même na ba chaîne o ya minene a ba réseau sala quelques années na prison nazalaka innocent nango et après suite oyo ka lusu sango chimène yo ne réputation baby ba réseau déjà sokola na mbula et ça passe pas ko soni na piscine parce que ba réseau mututo ayebaka que ba réseau a viola ki babanda ko sambisa dossier ba réseau na TV mais o ayo oza mwasi o ba réseau latisi alliance oza mwasi o ba réseau bali quel que soit okuti mobali na yo atandenge nini chimène okoyi ko memango na réseaux sociaux te réseaux sociaux eza solution te maman eza solution te siara eza solution te et en plus ozui okangeli mobali ndaku otiki mobali libanda ti désert ba réseau libanda ba réseau libanda azo benga yo chimène fongola ndaku yo na kati ndaku zo sala ba live pour otinde la saratola botala ba réseau simimbeli botala ba réseau zo buka ba vitre ndaku po abomanga mais non tu te trompes maman hein tu te trompes que c'est saratola boko la mwana na yo aboko la mwana te parce que papa mwana eza ba réseau saratola tale la commission pire ye lobi actualité na yo ko si la saratola ko bois ki sa yo siara bois ki sa yo saratola moi si le quoi yo babala balati alliance saratola no babala eta no balati alliance te saratola azana internet pona ko luka base azana internet pona ko luka sala o ya sali azo sala musala na ye mais que yo o BBC libala na yo o BBC libala na yo na minute oyo yo wana ozo kei okena biloko nyoso ya ndako soki tembe izaki ntambi bala sele biso élément oya
ya ndaku o ya nani ya Siara Mboyo na prophète ba réseau total asko na minute oyo mabe ya ba réseau eza wapi parce que Siara akimi na ndaku azubiloko tout même na bilamba ya ba réseau même na ba sous-vêtements ba réseau nyonso ok nango Isaac Ntambi balancer biso image et après Tolanda. Voilà, donc awa nde nazolo baboye Chimène Siara Mboyo amemi biloko nyonso omona bamesa libanda amemi biloko nyonso nga nazalaki na tournage amemi biloko nyonso bomona ndako ndenge etikali ndako etikali vide ba TV nyonso elongwe ba salon ekei oyo ezalaki ba instrument oyo ezalaki namoni awa etikali ka ba partie oyo oyo eza batije ya micro yango oyo ba instrument nyonso azwi ake nango donc salon yango bomona etikali vide donc yango oyo na cuisine yango oyo ate eloko eza te cuisine etikali vide amemi biloko nyonso nga nazalaki na tournage ye aprofite aye azwi biloko nyonso bozomona ba chambre nde etikali vide yango oyo chambre mosusu yango oyo babilamba totiaka awa chambre etikali vide awa lisusu chambre mosusu yango oyo moi babilamba na nga yango oyo atiki mosusu eza epapie amemi biloko nyonso awa eloko ya lisusu te basapato mosusu ake nango mosusu yango etikali voilà donc nde yango oyo mosala oyo asali yango oyo amemi biloko nyonso ake nango voilà donc image yango oyo Mama Siara Mboyo boyokaka na internet mosala asali yango oyo. Voilà. Nous sommes de retour sur ces plateaux pour nous Rolanda na ebike bolandi image oyo ya ba réseau azo regretter azo lela ndenge mwasi na ye hein na bengo nani ex-femme na ye o asali réputation ya ba réseau na niveau ya réseaux sociaux ndenge azu biloko tout ya ndaku bino mobomoni même na cuisine boyo ka ba réseau on voit les avoir ba réseau ako yo menu ba réseau na ba vidéo ya ko sa ba vidéo ya lukuta ba réseau pas ça la ba vidéo na ye azo ce que vidéo ya vrai ya sage alakisi batu bomoni ndaku ata eloko ezati ate eloko na ndaku ezate même na biloko ya cuisine mama oyaki na mission nini tolo bango nanu en tout cas bandeko obozolanda biso hein bomeka kokomela biso wana na ba numéro na biso eza affiché liboso ya ba écran na bino liboso ya ba portable liboso ba téléphone na bino wana eza numéro na ngai Jilov International donc naza prêt numéro na ngai wana bokomela biso botloba moi si oyo Siara Mboyo ayaki na mission nini na libala na ye parce que yo soi-disant okuti mobali na hôtel mais c'est faux okutaki ba réseau na hôtel te na mayebo yo moko o créer likambo donc c'est que na processus ya libala te kozonga na yo obandi ko sala ba live obandi ko est-ce que wana eza solution parce que na minute ozwi biloko nyonso ya ndako okenango biloko nyonso mobali na minute ba réseau atikali na ndako bolovanda na ye ba réseau lala na se biso moto moni ndako même na mousse même na bilamba même na ba troupe o eza église na ye nyonso ozwi yango kenango mama po ani soit disons za mama prophétesse Siara Mboyo soit disant parce que wa musala nzambe da wa pe mwana muketo wa mukolo po mwana muke abotaka te air de jour boti wa su mwana mukete okomi déjà mukolo po ovandi déjà na ndako libala et en plus na ba réseau boti mwana moko yo ero ya libala na ba réseau oya déjà na mwana na moko obotaka déjà libanda famille ba réseau kolingaka bango te na ndako ba réseau bata misala ba oyo kuta na groupe ya ba réseau chimene yo oye ba réseau créer groupe na yo te yo kuta groupe ba réseau et vanda pe et sala ba succès nango yo kuta groupe ba réseau succès kiti yes yo yebi bato ba banana ba réseau oyebi bato ba banana ba réseau eza biso ba oyo faut mituna po biso ba toyebi histoire ba réseau yo yebi histoire ba réseau te chimene oyebi histoire ba réseau te est-ce nga vous na yebi yo na yebi yo te ponga na tiko pe na groupe ba réseau te na yebi yo te hein oh même okila ngwa mabe
obala te obala raté obala obali ba réseau ande ko bala te ba publier ba réseau a violer mwana bato pour ani ba réseau a bala te pour so ba réseau tia ko bala chimène eza pour na ba stress o ya uta na prison o ba kanga na likambo azaka victime nango ba publier que a violer mwana bato bimisa ba mbongo na ye o ba réseau a perda makambo belé chimène to beta li solo na yo nengo yela ba réseau nengo ozo ba réseau kana ko bala ote yo kuta ba réseau na fiancé na ye na mwasi na ye o ko bala hein chimène yo kuta ba réseau na nani loba omoni hein ba wele la libala te mama batu o ba souffrir pona ba réseau yo zalate ozalate hein yo bi ko lela eve omoni retour obanda ko lukanzela o yo zake obima otika libala mais si on crée les cambous, mais les cambous il faut qu'il y ait un qui a besoin de mobile qui tourne, besoin de moi chimène. Ah Zambalola. Isaac Nzambi, tous une image, il y a théâtre, il y a déception. Ah en tout cas, réseau Aza Aigle. Parce que pourquoi on a bien réseau Aigle? Réseau Aza Aigle parce que à ça la théâtre, il y a déception. Déception, c'est comme si aïbara que chimène, azora comportement ya chimène ya ndaku, à sali ya mon théâtre. Aïbara te, tous image ya déception, o maïbope azawana. Isaac Nzambi c'est là, o maïbope azawana, emsu bakbazo bape maïbote maïbo aza actrice o azana groupe réseau, mais na minute o azala sur na groupe réseau te alongwa pour na chimène. Tous image à déception et après on se retrouve tout juste après. Je suis là avec vous Toko Loba parce que Chimène a même mis sur l'andenga Loba. Encore yo qui me passe à Tola, puis ça fait aux ans pour nous défendre ba réseau parce que ba réseau c'est mon président. Ba réseau a leader nanga, ba réseau a ngai, ba réseau a mutu nanga. Hein, ba réseau a mutu nanga parce que ba réseau mutu a sala que biso ba dilop to banda écran TV ngai ko la théâtre pas ba réseau. Si le nom c'est sous théâtre dans un monde ya chronique. Na banda théâtre et pas ba réseau na kotika te que chimène yo oko ça était que biso to eza na seva ba réseau na maboko yo ok fondé li comme souvent d'abord cet élément et après on se retrouve tout juste après obimisi nyoso mana moralité c'est ça on a regretté qu'est-ce au baye ngai to panti pe ka libala musi yo malubani ka kas t'es pas moi quoi il y a balanga ya suki ko bala basi donc bazongi na kotula te ezala te alors yo mo ka bana bana ngala fa kotia na lobelo kasi tike lobani so na tike poani ya zamta liboma pona na tika e kaka lobaka poani ya lobana na tike azo lobananga ngana fandika bongo so moni moite to kwanzani na kangi biloko nyoso to na tike li penda vide penda terrain akibi boazongi bokaye okanga biloni na kangi biloko nyoso tuko tika biloko nga ngai na kolokota nyoso tuko nyoso ti na cuisine ti na chambre na zwi nyoso na ba split on na lungo nyoso na lungo na paloli na ba couleur na ke moni position o chenga tika mamo na kokongola moninga na kongola nyoso tu na kongola na lungo ba split na ba mwindo nyoso tu na lungo na paloli ba couleur nyoso ti na chambre na longoli nyoso na simza na ke na tikeli terrain moni terrain omoni position o chenga terrain ya bali ko sala moti za mabe o izanda kuna yo no tikelo ni nyoso na kena mais il solo pexo yo ka te poni ya ayebo papa omoni position ya na chenga on je connais mais te me na na mama so nde ko ba azana problème okende yo atoko linga za ndeko no kasi yo olinga olinga okende kula bo sala makamela ne bozo yo kana yasi kana yo bonde kana yasi kana yo bonde to yo kana biso te ye Samantha on sa ko point ni vraiment mais mon frère Joël Barezo oui bien que la mwana bato mayiboye wana chimène obota mayibo sunga yo tozala reconnaissant ko so mayibo azana posa ba réseau yo obota mayibo ovanda na ndako no sunga po ani akurana ba réseau te po ani tromper na ba réseau te na kata ndako na yo et en plus ba réseau bomba ba réseau azu azobala yo ba réseau présenter ba fille nyoso ya groupe à partir de lo ayebi ke ngana bimane na groupe na za suna été moi sinanga ye yo chimène boyo
ti apeso na kombo ya Siara Mboyo pour l'honorer yo a boniko tozala bato tozala bato to lukaka te soki oluki ozwi likambo moko ya mabe okosana donc ozwi raison okosana malamu nyonso oya mobali na minute mpo asali mabe te mama ofute nde Fabrice aloba ofute yo pene ofute ofute ako yo mesa na moni mpona yo chemin libala ya kaka to meka nanu kobenga nanu ndeko moko aza libanda na Afrique du Sud to benga ye nanu to yoka ye soka aza en ligne to yoka ye siko aza pe moko o aza pe camarade ya Chimène o bakota na bango pour ba réseau aza suna ba vérité ya Chimène to meka kozwa ye to yoka na ba vérité na ye to tala ye nanu soki aza en ligne Isaac o korde biso moi quelques secondes to meka kotala ndeko o soka aza en ligne parce que yépe azana ba information o ezaki ya Chimène Mboyo ayebi ya Siara na moni téléphone ezo sonné na te ebite soko aza en ligne to meka ko benga ye en pleine émission ponga na kanda Chimène yo ko seli répétition mo balo abali to honorer yo wala tissu alliance non wa mosima be Chimène boyeta oh c'est quoi ça ba accorder biso hein fidèle internaute ba accorder biso to benga ndeko oyo to yoka ye ya ye le téléphone a ezo sonné to yoka asa en Afrique du Sud po bino bozo mona mabe ya ba réseau parce que total la mabe ya ba réseau eza wapi na minute siko yo kimi na yo okei osundol mobali ndako terrain vide ozu biloko nyonso o mobali soma na ndako na mbongo na ye ata communauté de bien ezala pe bongo te olito dévaler ba secret ba prophétie ya bato bakufa olito dévaler ba secret ba mbongo bato batindo na poto ya borphelina oyo zoliaka olito démarrer ngo Chimène yo luka bate papa mama biso minoke toboka biso na internet tolobaka biso na internet tolobaka toza pena ba mayoka pa oyo ka ke tolobaka Isaac Nsambe parce que na tika na 3 minutes ce que ça pour nous démarrer pour nous bimisa ba vérité oyo za premier épisode hein ba raison bombio trop yo na ndako no comme ça ba résoudre comme mobalo abali yo ata quelque chose na domination ngo o ba na kosani to comme ça o tina ke sukola basani yo te makolo likolo yebi ba réseau te hein wana terre à filmer usta sudura tonton Joël wana terre à filmer tout na ba ebisa yo yo kokuta ba réseau msusu akiti mwa muke leader ngana yebaka boete po ba réseau akala Chimène yo ozana tango ça ba n'importe quoi au hôtel tout na ba fille yo ba leka o bazala pembe na ba réseau o ba manda na yo ngana yebisa Chimène o ba réseau azalaka o apointaka bango hein ba fille o bazala pembe na ba réseau tuna ba yebisa yo oh bon emsu pesa la so muto salimo makamongo trop oyo suka emsu okiti na ba réseau suka te ba réseau atiaki ndeki bonzambe amoni ke na koli na bali mwasi na nga na vanda na mwasi de baloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur parce que bonheur ya yo Siara wapi yango bonheur oyo saleli Joël ba réseau wapi yango wapi bonheur oza bonheur te oyeli Joël ba réseau malheur na vie na ye malheur na vie na ye. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh. Si moi na wana, yo ozo sala ba internet, ozo sala ba live. Oza posa ba bengonan. Oza posa oko m'appelle okola Penel na Mike Kalamba, nde Penel amemaka vie na ye na réseaux sociaux, yo pe olobi ke tenga pe na mema vie na nga na réseaux sociaux. Oh. Penel a na famille mbongo. Penel a na famille mbongo et a fille au avant dans les États-Unis. Mais yo na Congo. Obosanate. Yo ana Congo et en plus yo sali o memi vie o memi couple na yo vie na solo ya libala na yo na réseaux sociaux yeba ke réseaux sociaux ezana ba mal bouche réseaux sociaux ezana bato o ba lobaka ba polele réseaux sociaux ezana bato o ba identifier ka ba secret ya bato likambe bimi bo a poitio
Vous comprenez? Il y a un autre qui tu dévaler les secrets, tu démarrer. Nous avons démarrer les réseaux, tu démarrer le groupe. Moi, je vais démarrer un groupe. Si tu démarres, tu démarrer. Au boni. Yo se comparé à Penel. Vous avez pensé à Penel? Penel a beaucoup de banana. Penel a beaucoup de banana. Isaac pardon, au cours de 2 minutes, ça va bien. Pour tout le monde, c'est secret. Penel a beaucoup de banana. Yo a quoi yo zana posa ba beta pe le solo na yo. Siaramboyo, asalibo. Okonyo kama. Ba professeur lukuta oyo bimisela bato o bakufa oyo kosa na solo na bato bakufa balobi pona boy mama yeba ko komi na suka oya pa ba réseau kosa ba réseau qui o beta qui devait loterie ozo ki na ba réseau poto o déclarer ye o tia ba réseau pression abala yo o ba réseau calculer ko peut-être en anglais na yo mama. Ils ont des pression na yo oyo tiaka ba réseau na beti devait loterie ngana zo voyager il faut na que poto mais na déclarer que yo leader il faut to que ngana yo ba réseau linga ka otin et c'est ba réseau so ko que chimene je t'aime boyebete ba pression na oyo yakana ngo ba pression na yo yo ba réseau masolo a devait loterie na déclarer yo leader eta que mobali na ngai photo voyager ngana yo tindenge sale ke mema bino na commune tinde sali ke auto il faut to sala mariage poto ke devait loterie sko bokei donc yo zaki na mission ko bebisa réputation Joël ba réseau qui pena donc oyo okunda Joël ba réseau okunda mater Joël ba réseau utina proso oya makasi oya kafu oyo ezaki mokili monde ate eyeba ke Joël ba réseau a violé mwana batamukie oyo ezaki boyeboy siko baloba makamoto mwana Aden est-ce que comment Aden ezaka ba jaloux siko yope ako yo koti kiri wana ya ko salir toujours réputation Joël ba réseau Chimène Pika Siara Moyo Pika donc il y a un internet ko senga cesser le fêter ba réseau ko senga cesser le fêter aki na mon internet biso pe tozana pona toujours à démarrer au premier épisode to yoka lisusu tozongelo pona deuxième épisode. Merci na bino na biko bozaki brancher pe scoutier Rolanda biso toujours dans ta chaîne na bino Récit TV chaîne Lobaka avec G-Love International l'homme de Pesa Makambo Ozo Makambo Hassan Mboma Yeyo petit un grand merci à toi la patronne à maman Christa Pelé ou balobi Nzambe à ma maman pourquoi pas mon boss papa Bruno Motono Nzambe trop fier de toi mon daddy un grand merci à toi un grand merci à Samuel Lokota Masananga Moroya Kati donc je te salue de loin sans oublier Patrick Sapio Mobala Pembe Mobala Mbishi donc master de moi je te salue Cristiano Soki na ko box ça hoté yo Kati yo base Talara Bino, Kuna na Paris, clin d'œil à toi, donc sans oublier, Mastananga Moro Trésor, balobi que bon séjour non à Paris quoi, Talara, bon séjour non à Paris, puis bien na Patrick Sapio, puis bien na Cristiano Soki, Mbote Belé na yo, Mbote Belé na Bino, tout ba obolela G-Love, en tout cas so déranger Bino, pour excuser ngai, pour boyebi que toi na Kanda. La 5 volumes d'ici ou Monique est blessé G-Love à l'Obarabo mais son mot G-Love à l'Obibo en tout cas volume un grand merci à toi mère Rachel Mouyika sans oublier Dorcas et Panzo Aigle Jaune depuis Soudaf to Bengio pour tout participer à mission ensemble on est toujours là du Geta les gars on n'est qui n'aura pas donc Mbote Belé na bino tout au Monique na comédie na bois qui était Ferdinand Oula, mon réalisateur, Ferdinand Oula, mon manager privé, je te salue, Christian Malou Moubali Mwendo, Mama Emengena, grand peutre mère, Talara, je te salue, famille Mboma Mobimba, ma tante Anne-Marie Mboma, depuis Canada, Papa Raf, Balobi qui est Raf Mboma Kizungu, Bayou Morodon, clin d'œil à toi mon papa, Mbote Belé Nabino, sans oublier. N'habité Joël Barezo Ousta Sidura Balobiga Mobala Mbishi Mobala Mbinga je te salue courage papa Maramango Yaka mais Ekweya nango Mayebo Zana courage princesse Mayebo na tout cas courage na yo iloko ati mutabangisa muninga te yenda obanga yo ko banga ita te loko te donc toujours Zana toujours na force en tout cas na lela bino fort boko melanga bo benganga serait dérangé yo benganga. Non, c'est déjà pardon. Toki na ngwa na ndenge moi bien mais deuxième épisode
et ça le premier épisode. Restez toujours branchés avec votre chaîne Récit TV. On est toujours là, il n'y a pas de déception, toujours World. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Récit TV. Un grand merci à mon réalisateur privé, Isaac Ntambi. Joyeux anniversaire à toi d'avance. Joyeux anniversaire, happy birthday, une honneur de plus à toi, Isaac Ntambi. Le big moi na muke même tunde ezo sala yali comme on bongo, yali comme on moral quoi. Isaac Ntambi, misapia talo. Bye, je vous aime beaucoup.